Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Mama Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo etali radio na biso Zoomelmail. Bandeko babolingo bakongole pe bakongolaise boyebaka yango ete lelo oyo ezali mokolo oyo tokobanda kopesa bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo mpona koyebisa bino ndenge nini bakongole oyo bavandi awa na poto comportement na bango bato mingi bazali kosepela na yango te po ete bamoni ete comportement oyo bazali na yango ezali kosilisa lokumu to valeur ya mboka na biso RDC. Bandeko babolingo tomonaka yango ete tango bato ya deuxième république bazalaka na barbecue na bango, tango babandaka kotumba bamisuni na bango pe kolia, wana makambo nyonso tu ezalaka kitoko. Tango bazalaka konyokola ba peuple congolais na tango ya ex-Zaire, wana makambo nyonso ezalaka kitoko. Tomonaka moto moko ta kimi mbango na poto pona koloba ete tokanela bamobutiste rien zéro. Tango bazalaki kobenga ba peuple ba bête, totikalaka komona te esika ete bamobutiste to ba opposant congolais bakaneli bamobutiste. Bandeko tango Ngwanda apesaki autorisation po ete baboma ba chrétien à bout portant babimi na église bato bauti kosambela, bandeko babeta bango masasi bakufa lokola basoso. Totikalaki komona te esika bakongolais na poto awa basili kotelema mpo baloba ete babomi bandeko na biso ifo totelema ifo tolite. Na tango wana mpona nini po ete bango nde lokola bazalaki na barbecue, lokola bango nde bazalaki kotumba bamisuni nyonso tu wana ya barbecue, ezalaki esengo mpona bango. Ata obomi peuple congolais moto akotuna yo azali te, ata bwakeli peuple congolais soyi moto akotuna yo azali te. Bandeko bazwi pouvoir ya biso ba peuple bapesi yango na balibanais. Balibanais bakomaki likolo na biso ba peuple zairois à l'époque. Bandeko yo na tango wana yo zairois, yo kende kofungola monoko ya liboso ya libanais, yo nani bandeko? Pona nini po ete bato lelo bazali koloba ete tolingi bino ba peuple, tolingi bino bana ya mboka po ete bango nde bazwaka bapesaka ba pouvoir wana nyonso tu na balibanais. Bangwanda babaramoto banjimbi ekomaka ete na kati ya ex-Zaire. Bandeko soko osimbi libanais ezali neti osimbi président de la république, ndenge bakoya kosasa yo bandeko, bakoyeba kutu to ozali mwana mboka. Bandeko bato ndenge banyonga biso bandeko nana ya bosani tobosanaka te, biso bakongolais tobosanaka te, tozalaka na bamémoire faible te bandeko. Lelo oyo Ngwanda asengaka Nzambe merci abwaka mabolongo na se po atia maboloko na likolo alobaka ete Nzambe merci po ete soki ezalaki barabu bandeko Ngwanda azali moto bakoki kokata ye mike kaka na poto mpe kolimwisa ye.
kosasa ye bandeko nzambe ngwanda ifalo bangaite nzambe merci po ete bakongole bazali na makila oyo nzambe atia bango ezali makila moko ya pete soki ezalaki makila ya moto neti ya barabe nzambe bandeko ngwanda alingaki alia de komona deja makambo na ye bandeko na ndenge azali kofungola mpe monoko lelo koloba awa na poto bandeko lelo ngwanda akomi kopesa bato teori ya kolakisa ndenge nini mboka na biso ebebi mpe azali kobosana ete ye nde moto na mobutu soki lelo mboka na biso ebebi ezali bango bandeko lelo pa vandi azali kosalaka mwa baparti na ye kotindaka bato na sese po ete bakende kosala batrouble ye akanisaki ete Joseph Kabila azali moto oyo akozwa bokonzi lelo mpe lobilobi bapeuple balobi ete mokonzi yango azali kosala eloko te akende mais lelo Joseph Kabila akamwisi mokili lelo Joseph Kabila asutukisi bato bandeko soki yo botali ndenge ngwanda atombolaka monoko mokolo banomaki Joseph Kabila na 2001 ntango aza koprete serment bandeko ngwanda aza koyebisa bato mwana wana akokoka eloko te kongo mboka monene akokoka eloko te po ete na kongo kuna mboka nzoka nde ntango bande koloba ete mwana wana akokoka eloko te kongo mboka monene po asa yebi ete basi batobolaki kesi ya leta nyonso donc batikaki 0-0 ayebaki ete Joseph Kabila akosan sortir te oyo kaka ndenge balobaka ete makanisi ya bato bandeko ezali ya nzambe te tango ye azali kokanisa ete ndenge tosi tobimisaki bambongo nyonso todokolaki kesi ya leta nyonso Joseph Kabila oyo mwana bazali kobenga Joseph Kabila akokoka eloko te bandeko nzambe aye koconfondre ngwanda le terminator bandeko ngwanda andima te nzambe aye komonisa bango kimona meso Joseph Kabila aye kosala bamakambo moko oyo ti lelo bango bandimaka te yango na bamoni ete soki batiki kaka boye mwa ete bakomi komema makambo yango na ndenge ya violence bandeko violence oyo bazali komemela yango ezali nde po ete bandimaki te bino bokanisi mpenza bato oyo bandeko soki tolandi logique des choses bamakambo oyo bango balobaka mpona bafemme violée bino bokanisi ete ezali raison na bango bazali kolukela boyebi bambongo boni oyo ete bato bapesa na bakesi ya pareko po ete kaka likambo ndenge balobaka bafemme violée boyeboye bato basala badon mais badon wana etikala kokoma te na bagoma te na este ya Congo bafemme violée batikala ata komona ata inka te ata bakinini ya pambo ata nini bamedikama batikala komona te bandeko mpona koyebisa bino ete mingi lelo bakomi koutilize kombo ya bavictime na Congo mpona koluka ndenge nini ya kosenrichir mais bazali koyeba te ezali bamalere retardé oyo bazali komilukela na bavi na bango bakomi kolinga kobimisa bato mosusu oyo bino bokipaka bafemme violée alors ke soki totali na bato bazali kokondane bato wana nde kutu moto bazali kokende kosala mwa quelque chose na este kuna ya Congo baza kokondane ser loro mbongo ayembaka te mpona bafemme violée mais ser loro mbongo ye auti koloba yango ke ye asi asala badon epai ya bafemme violée bino bokanisi bato nyonso tu bazali kaka soko osali non il faut kima liboso ya mikro mpo oloba ete mokili oyoka yo ezali na bato mosusu basalaka badon me balobaka te me bino depuis bobanda ata nivakini ya pamba ata baantibiotike oyo ya pamba botikala kotinda te mais kaka makelele boyebi combien depuis tobanda combien de bambongo ya bato oyo na kombo ya bafemme violée oyo bosi bolie oyo lelo ezali kotinda ete bozala kaka bamalere ya na poto bavi na bino ebonga te bandeko biloko oyo bozali kosala boyebaka yango tozali koyebisa bino ezali nde babomba retardement oyo ekoetouche meme bagénération na bamabota na bino meme bana na bino bakopeye yango lelo bozali kolia mbongo na makambo ya sese ya makambo ya Congo boza kolia mbongo na kombo ya bafemme violée po ete komi eloko moko ya esengo mpo na bino me boyebaka ete bokopeye yango génération na bagénération bolinga te bolinga te bandeko toyebisaki bino ete apareko wana oboza koyoka apareko eza kolia bambongo na kombo ya bavictime ya Congo
mais bokondima te ndenge kaka tolobi ete ezali problème ya génération na bagénération bokomona ete bato nyonso to bozali komona lelo na poto awa oyo lelo bazali kosala makelele bakotikala kaka bato ya mitelengano ntango mosusu bato mosusu bazali koluka bandoki ya kongo mosika nzoka bandoki oyo baloka kongo bavandeli bino kaka awa bangwanda na bafamile na bango bamabota na bango bavandi kaka awa bandeko lelo okomona mpe bato wana ya deuxième république okomona mama na nga azali na kongo bomeka kokende kosimba ye bandeko bino boyebi teke na ntango ya mobutu kutu mobutu atikalaka meme okomona soki ozali opposant okimi basoldat ya mobutu bakokende na ndeko esika bandeko na yo to famille na yo bazali okomona ntango mosusu bakangi bango mpe babimisi bango na lopango wana bakomisi yango ntango mosusu bureau ya commune ya zone ou bien mokonzi moko soki asepeli na kwena abotoli lopango wana bino bokeli banda boyebi yango te bino bokanisi ke Joseph Kabila mpa kosala bongo te mais soki azali kosala babiloko wana te mpona azali kolakisa bino te azali président oyo ya peuple nyonso bino boyebi babiloko bamobutiste basala ntango bazali boyebi biloko bamobutiste basala ntango bazalaki na Congo bandeko bamobutiste basali bamakambo ya mabe babomi mboka bandeko lelo mingi bazali koyeba te boyebi il fallait ko babiloko mosusu oyo ko bino bakongole il faut bozala bato oyo boyebaka bamakambo eleka boserandaka compte nango yango namoni ete bamobutiste wana tellement baza bamalin bayaka kaka liboso ya kamera bamakambo wana eseleka to bosana yango sikoyo tolanda makambo wana eseleka wapi bino boyebi teke soki bozali koloba kaka makambo oyo ndenge basalaki wana eseleka tolanda makambo ya sika boyebi teke bozali koboma lisusu kongo bien bino boyebi teke po ete kongo etongama malamu po ete kongo ekende liboso il faut tolobaka toujours bale passé ndenge makambo eleka po ete kongo etongama malamu po ete soki bakonzi balingi basala erreur base rappelaka toujours na le passé mais lelo bozali koyela biso makambo wana eseleka totika kolobela makambo wana bomoni lokuta na bino miyibi oyo kimiyibi na bino ekomi kotinda bino po ete bopesaka baargument mosusu ezali ata na sens te ezali kopesa biso mawa bandeko ezali kopesa biso mawa bandeko bozali komona teke nzambe azali koconfondre bato oyo bozali komona yango te bana mobimba na poto bato mobimba bayaki koluka vi na poto bafamille na bango bazokokanisa ete basalaka makambo ya malonga nzoka nde bakoma na bango bakuluna na poto bandeko okomona mpe moto mosusu baza kokumisa yeye na kingani aza na poto nzoka nde yeye na kingani ono bozali koloba aza na poto akoma na ye kuluna akoma kokende koluka kobetaka bato banini donc makambo elengi te mingi lelo babeteli ye na poto bana ya bakonzi oyo bayaki ayo baza kokoka lisusu te vi ya pasi balingi mpe kosala misala te mobutu ase amesanisaki bango na kozwa mbongo ya facile awa na poto baza kokoka te pasi ya poto esi ebeti bango bakomi bacriminel bakuluna bayaka na basysteme ya basheke lokola mondele asakangi nzela baza koyeba susu ndenge nini basala te yango na bazali kokanisa ete tobunda mpo tokende kozongela lisusu kongo bazali kokanisa ete bakozonga lisusu na kongo kuna mpo bakende na libulu na bango ya bambongo ofele oyo mobutu alakisa apesaki bango abandaki kopesa bango mpe kozwa na ndenge ya facilité bango bakanisi ete occasion wana ekopesamela lisusu bango bino bokanisi bato bazali na Congo démocratique bazali bazoba bino bokanisi bato bazali na Congo démocratique ata lelo oyo soki ke balobi ete Joseph Kabila azali te bino bokanisi ete bakoyamba bino à bras ouverts facilement comme ça na mabe nyonso to bosala bakongolais pendant 32 ans bino bokanisi bokoyaka facilement bope ete bakongolais na mpe baloba ete bandeko na biso baye toyamba bango mais bakongolais ya lelo bazali bazoba te ntango bino bozalaki kosala bato mabe bozalaki na mawa te bandeko soko otali bamapango bamobutise babotolaka bato na bakongo bafamille ebele bavandaka libanda mpona kaka mwa barezo ya mike komona soko ozali na mwa kwe na yo bakolukela yo rezo bazwi babotoli yo lopangu yo babimisi yo libanda mawa te bandeko
lelo kutu Joseph Kabila au gouvernement na ye bakomi koyoka mwa mawa baveve oyo banégligeki na ntango ya 32 ans baveve wana lelo baministre ya Joseph Kabila Maj Kisimba akoma kolandela makambo na bango mingi mpe barécupere bamapango na 32 ans mokonzi nini yango alingaki perdre de temps na ye mpo ete akende koluka yo veve oyo ozalaka soki konte ya kinseso operde lopangu alanda yo mpo ete atala makambo na yo nani mpo na kotalisa ete bandeko babolingo il faut tomonaka mosika bato yango lokola bakimia na poto nzambe ya confondre bango malheur ya bapeuple congolais elati bango lelo bakomi koyena bamasolo ya lokuta me ndenge ezali wana tozali koyebisa bino ya solo bandeko babolingo boyeba yango ete ndenge ezali wana bolinga te bandeko bato oyo batikali bato ya botutu bakotelengana kaka na poto eloko mpe ya malonga bakosala te bakotikala kaka bato moko ya bamenance mpe mokili ekobaye bango batikali kaka bato ya bacriminalité bamenase bapaster mabe bamenase bamusicien mabe basala boye mabe bandeko wera son oyo ye kutu mutu azongi opportunité ya kosolola na bino na bakombatant ya kovanda na bino mpe ya kobengisa bino bosolola lelo bozwi bobeti ye bomoni wana nyonso tu mpo na kotalisa ete ntango biso tobandaki koyebisa wera son te kopesa bato oyo confiance te mpo ete bazali bato moko oyo ya kopesa confiance te bamwana ya bato oyo babengi bango bacriminel jamais bapesaka bango confiance wana nyonso ezali malamu mpo ete wera son ye moko mona ndenge nini bato wana bazali ezali pasi mpe mawa mpona koyebisa bino ete bandeko babolingo boyebaka yango ete kongo na biso ndenge ezali wana ezali mboka oyo mingi bazali kokanisa ete bakomema yango kaka na bamaseki ndenge ezalaka liboso ndenge ezalaka avant me bazali kobosana ete bapeuple congolais basi bafungwami miso bandeko bino bokanisi baaventure oyo ya deuxième république bokoya kosala biso na yango lisusu po ete babozobo bino bosala na deuxième république bandeko po ete lelo soki balobi babanda kotambusa bakamera to bamikro na ndako moko na congo babanda koyebisa bino bamakambo oyo bato ya deuxième république basala bandeko ata ngbanda oyo akokoka susu kofungola monoko te mpo aloba ete ye nde azali na susi ya bana ya congo bandeko 32 ans asali eloko te babomi kutu mboka lelo nde bakomi koya kotalisa bato bango nde baza na susi ya congo bandeko lelo kaka ngbanda oyo le terminateur akomi koyebisa bato ete tosala tozwa mboka mpo ete bana ya congo babanda kolia 3 fois par jour tosala tozwa mboka mpo ete bana ya congo ndenge bazali wana ifo babanda kotanga bakelasi ofele ngbanda kaka moko lelo akomi kopesa bato leso ndenge nini bana ya congo bakobanda kolia 3 fois par jour ndenge nini bakobanda kokende bakelasi ofele ebongo na 32 ans oyo bazalaki ndenge nini apesaki mobutu conseil te mpo akoloba ete tosala système moko mpo ete bana ya congo babanda kolia 3 fois par jour mpona nini asalaki yango te mpona kotalisa bino ete bandeko babolingo bato oyo bazali kolinga kojue na double g mais peuple congolais ya lelo tozali lisusu bazoba te tosi tofungwami omoni ndenge pasi ya mokili ebeti bango bakomi koya kobima lokola basantu mpo balakisa na bato ete bango nde balingi kongo nzoka nde ya réalité bandeko pasi esi ebeti bango bakomi mitelengano bandimaki te mokili ebaluki mokili oyo bango bakanisaki nde bango babetaki tolo lelo nzambe ya confondre bango bandeko babolingo tolanda na babi na ntango oyo nakosenga na bino bozala kaka bisika bozali mpo ete lelo ezali somo na ntango oyo nasengi na papa Roger meka nanu koniata nano mwa masolo ya likambo mpona kotalisa hypocrisie ya bato mpe lokuta ya bato oyo mpe ndenge nini bazali kokosa mpe ndenge nini bazali kodistrai bapeuple congolais na poto bandeko kaka bato oyo bango moko nde moto bakwatisaka barwandais na mboka na biso na 94 oyo ndenge balobaka 94 ke bato mingi bazalaka kidi bayebaka vraie histoire te
mais bakanisaki ete bakoya kokosa biso na bahistoire ya lokuta mais nzambe azali koconfondre bango mboka na biso wana bandeko tozali na besoin ya bato lokola ba Joseph Kabila mpe gouvernement ya Joseph Kabila po ete makambo bango bazali kosala bandeko na deuxième république batikalaka kosala yango te bandeko okende pa ya mwasi ya Joseph Kabila mama Olive Lembe Kabila makambo azali kosala mpo na peuple bandeko totikala jamais komona yango ebongo lelo boya kokosa biso bino bokanisi bokokosa banani bino bokanisi bokoyebisa biso vérité nini tondima bino après 32 ans bobomi mboka bandeko boyebi combien de personnes bazelaka bapromesse na bino na 32 ans na mpe bakota na se ya mabele batikala komona eloko te kaka nde lelo oyo bino nde bokoye po boyebisa biso ke bokochange Congo boniko boni balokuta ya boye pasi ya poto ekomisi bino bokomi kosala n'importe quoi mais ndenge ezali wana mpe nzambe asi akangeli bino fenêtre oyo esika bobandaki kolia bamisuni to oyo ndenge paster muku na alobaki ete babotoli bino biftek donc basi bakangeli bino porte oyo esika bozalaki kokende kozwa biftek ofele kolia bakangeli bino porte bandeko ekomi kosala bino mitema pasi bandeko lelo nzambe ayokeli peuple congolais mawa ayokeli peuple congolais mawa kaka bamobudiste oyo bamonisaki bato pasi oyo lelo bazali koya kotalisa bato politiki ya Congo ya bandeko babeteli babeteli pasi ya poto bandimaki te lelo kaka ebeti bango bandeko lelo bakomi kolakisa bato ete bango nde bayebi politiki ya Congo koya na masolo ya lokuta bandeko toyebi bino botika Joseph Kabila asala botika gouvernement ya Congo esala po ete bayeli biso plan kitoko bandeko esika oyo bino bato deuxième république bolobaki ete ezali impossible lelo Joseph Kabila na gouvernement na ye bakomisi yango possible na Congo ezali nde pasi ezali kosala bino tika toseka bandeko bakomi kimpeleke sezwi bango bakomi nde kobeta bato me bokosuka bandeko ndenge kaka paster mukuna alobaki malero esi etape bino lelo te lobi te un jour bandeko bokomona ndenge bato oyo ko baproblème oyo ezali kosimba bango na banzoto ekose manifeste bakozala mitelengano please papa Roger napesi yo maloba kimpeleke sezwi bango bakosambwa papa Roger napesi yo maloba tutula yango po ete na ntango oyo bakoyoka eloko bakomela pema s'il te plaît papa Roger. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba peuple congolais tokoyebisa bino ifo boyeba yango ete ba makambo nyonso tu lelo oyo bozali komona na poto ndenge ezali koleka awa ezali na yango ba makambo te po moto ayebisa biso ete oh non tozali kosala yango po ete tolingi Congo mingi tozali kosala yango po ete tolingi ete ba congolais babanda kolia 3 fois par jour tozali kosala yango po ete to changer situation ya Congo jamais lokuta moto akosa bino te bazali kosala yango nde pona koluka ba intérêt na bango personnel moto moko te akoya kokosa bino po aloba ete bazali kosala yango po ete na souci ya Congo jamais bandeko bino bokanisi soki bazali kosala yango na souci ya Congo ba bilembo tolingaki to banda komona yango bandeko babolingo bango bazali kaka wana soki bamoni ete likambo moko esalami na poto ezali na intérêt oko ete bango bakoki koprofite wana nde bomoni babimiseli yango manzaka wana nde bomoni ete babimi liboso mpona kobanda kolobaloba mais soki likambo moko esalameli congolais awa ezali pona intérêt na bango te bandeko wana komona babungi ata moto moko akomona nazali te bandeko ba peuple congolais il faut bozalaka na mémoire moko ya kofungwama pona nini nakoyebisa bino eloko moko bato oyo soki bamoni ete likambo esalami na poto ezali pona intérêt na bango wana komona ndenge bakotelema mpona koloba bakokende koluka meme bacameraman mbangu po ete baya kofilme bango tokopesa exemple bomonaki ntango na makambo ya matungulu
lokola bamonaki ete oyo ezali occasion mpenza il faut to sauter na occasion bandeko basauter na occasion wana babandi kolukana ya kobengaka bakamera mpona koloba Armand Tungulu bamultiplier bamarche lokola nzambe akonfondre bango nzambe akangeli bango kaka bizibeli bisika nyonso babandaki kolukaluka makambo ya Armand Tungulu lelo eza kopesa te boyoki ndenge bomoni ndenge badimine makelele wana mpe moto moko alobelaka lisusu likambo ya Armand Tungulu azali te bango nyonso tu bakota mai bango nyonso tu bavanda kimia moto oyo akoki koloba azali lisusu te bavanda kimia bandeko ona kotalisa ete bazali na bozoba ya mingi bandeko bango nyonso bavanda kimia mpe ntango bauti kobambola mama Armand Tungulu facture ya 2000 € et quelque bandeko place wana nde toyiki komona ete oyo nde balobaka systeme ya mwana na mwana bendana ata moto moko te abimisaki mutu ekomi bakomi kozwa foto ya mama wana bakomi kotia yango neti bamama oyo ya Ethiopie oyo basengelaka bango bambongo alors que baprogramaki mobali nde babengi ye héros bandeko me likambo ya kokamwa mokolo oyo papa Etienne Tshisekedi asali discours na Congo oyo bango nyonso babandaki kozela balobi ete kuna bakopesa ordre po ete peuple se soulever biso tozwa moyen ya kokota bandeko ekamwisi biso na suka na yango po ete ntango bamoni ete discours wana eloko moko epesi te basali trouble bakomi koloba bokechi monoko supu azwi mikro alobi ete oyebi ete bamakambo tosali mpo na lelo mokolo ya lelo mpo na Congo bato bazali awa batiaki ba 2000 € ba 3000 €. Ah bon boyoki sikoyo mpo na intere na bango balobi ke bato basangisaki ba 2000 € ba 3000 € mpo bakanisaki ete kuna na Congo ekoyinda mpo ete bakita mbango me mwasi ya Armand Tungulu mpo ntango bandaki koluka 2000 € awa mpo na makambo ya tribunal ndenge nini bato wana bapesi ba 2000 € mpo na makambo oyo bazalaki kozela mokolo ya mitinga papa Etienne Tshisekedi babimaki te mpo bapesa ye 2000 € wana mpo na kolakisa bino ete bapeuple congolais bozalaka na mémoire courte te bolakisa ete bino bozali bato oyo nzambe apesi bino mayele nzambe apesi bino mémoire boyeba ndenge nini ya kobanda korefléchir boyeba ndenge nini bato bazali koluka ba intérêt na bango kaka na kombo ya peuple bayebi ndenge nini ya komanipule na nzela ya kombo ya peuple mais en réalité balingi peuple wana te bandeko balingi peuple wana te bandeko mwana mobali oyo Diki Makwala auti kokufa wa babomi ye na Belgique na un portugais famille ya Diki Makwala batombolaki mongongo balobi bandeko boya totelema tozala lisanga tosala marche mpona mwana na biso Diki Makwala bandeko ata kombata moko amonani te mpe makambo wana elega kaka boye mpo bayebi ete kuna intere ezali te yango wana ndeko ntango yo oza kokanda kotiela bango poa nde eloko bango basepelaka mais zwa problème nde koyeba ndenge nini bango bazalaka bango balingaka kaka bato bakende kotiela bango poa wana ya bamoni ete bato na bango mais yo zwa problème wana poto okoyeba ndenge nini bakombata bazalaka eloko ezali ya intérêt mpo na bango te okomona mpe bango te bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut tolamuka biso bapeuple bakoki kosakana na biso boye te po ete bato oyo basasi mboka bato oyo babebisi mboka pendant 32 ans mpo na nini tobanda kaka kondima bato ya boye mpo na nini tobanda kolanda kaka bato ya boye na nsima bozali komona teke bazali kosakana na biso ezali mawa mingi ezali mawa bapepe congolais tolamuka tozala lisusu bazoba te tolamuka tozala baignorant te vraiment bandeko tokotikala kaka na situation ya boye tokotikala kaka na babuzoba ya boye okomona mutu mosusu aza kobeta tolala nasali 20 na poto mais okomona mutu ayebi kaka lobilobi na makambo ya babuzoba oyo baza kokosa mutu asali 20 na poto bandeko oyebi bainformation mosusu bapesaka bino de bouche à l'oreille bakoki oyebi so likambo boye mais il faut vérifier okomona mutu mosusu aza kobeta tolo nasali 30 na poto mais mutu mosusu aza koya koyebisa ete Marie Misambo wana mama na ye monoko mais okomona mutu asali mpe 30 ye wana kimi mbango na internet abandi kokoma nani serlo mbongo akosaka biso nzoka na ye mama na ye azalaka monoko bomoni
po bozo ko zwa temps ya kolinga ko vérifier ba information bato bazali ko yela bino te bandeko yanga na tozali ko yebisa bino te lelo soki bayeli bino likambo il faut bolukaka ko vérifier il faut bolukaka ko kende na source bandeko lelo bato mingi bazali ko manipuler bato na ba information ya de bouche à l'oreille pe bato mingi balingaka kotanga na ba internet ba information ya lokuta na ba site ya bato bino moko boyebi or que ba vraie information ezali bandeko Joseph Kabila na gouvernement na ye na biloko bazali kosala na Congo il faut toloba nzambe merci po ete tango ya Mobutu bandeko tomonaka bakimona meso combien de mabanga oyo bato wana ya bamikonzi baye bapozela biso na bandroit mpona koloba ete topoze libanga yango oyo tala mingi te tokoya mpo totongela biso boye bakende libela mais lelo Joseph Kabila eli biso système ya sika mosala esalami après bimia ya lobi mais bandeko ba bolingo makelelo nyonso tu bato bazali kosala na poto bakolemba bango moko po ete biso ntango tokopesa lisusu Joseph Kabila bavoi Joseph Kabila akovota me balinga te akoleka ntango Joseph Kabila akoleka tokotala lisusu makelelo bakoya kosala epuis boyebaka yango boza koloba ete après les 6 tokolakisa bango ete mandat na esesili après les 6 wana tokotala mpe na Congo esika oyo bino bokoya kosala trouble po continue baaventure na bino bosala yango na poto mais na Congo oyo akoya komeka bandeko akolela ebele ndeko oyaki na poto koluka vi na yo po osalisa famille na yo okomi lelo ke opposant ya bariske opposant moko ya sans but okomi kaka opposant mpo baye kokosa yo tala ndenge boye tala ndenge baza koboma bato tala ndenge baza koviole bafemme mais bino bato bozali bobanda kopesa bacotisation mpo na bafemme viole na baparti politique wana ya pareko botunaka bango te basi batinda combien na este mais bato lelo bato pareko na bato mosusu bazali koincrimine bato ya wana bazali koincrimine lelo tala babiloko basi basala kuna na este baza koyede meme bamama ya este mais ngbanda oyo ayiba bamilio ya mboka na biso tala ndenge aza komanipule bato bosu boyoki ke ngbanda sombi ata bakisi atindi na este mpona kolakisa bino ete bato oyo bazali bato ya kolanda te ce sont des mauvais monstre akotikala kaka monstre diable akotikala mpe kaka diable donc okanisa te ke bino bokoki kochange ngwanda na kote oyo azalaki ya diable akoma lelo ange ya nzambe bozali komikosa me ndenge tozali koloba yango boyeba yango ete bamalere oyo nyonso tu na makambo bozali kosala boyebaka ete bokoankese yango bolinga te deja kutu bobandi deja koankese po ete boza kokoka lisusu te pasi ese beti bino bamobutise baza kokoka te yango nomoni bakomi kosala batrouble bamobutise babeteli ebele na poto bandeko kaka ndenge toyebisaka bino kende na matonge bandeko okomona bamakambo elekaka kuna vraiment ezali pasi mpo mawa mama Rosalie nasengi na yo mekana koyebisa bato ya Congo to bato nyonso balandaka biso baauditeur na biso ndenge nini bamobutise bakoma kosala na banganda ya matonge mpona kolakisa ete pasi ya poto bazali kokoka yango te yebisa nanu na bakongolais eloko nini bamobutise na bana ya bamobutise bakoma kosala na matonge soni mpe mawa mpona Congo mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko kongole kaka ndenge papa Roger awuti koloba ngai nakoyebisa na bino ete bandeko oyo nyonso tu ndenge bozali komona ezali kosalama na poto awa ezali na yango kaka bamobutiste na bana na bango pasi ya poto bazali kokoka te bakrize oyo bazali kokoka te bandeko na poto bakanisaki ete bakozala kaka na succès na bambongo bayibaki na bapeple ndenge kaka balobaka le bien malaki bandeko bazali kokoka te bambongo nyonso to bayibaki bato na ntango ya deuxième république bambongo yango ekei neti mopepe fiu batikali yo na mpe baza kokamwa bandeko yango ete bakandana nyonso tu baye kobwakela yango na gouvernement ya Joseph Kabila or ke gouvernement ya bato kutu ezali kosala bazali kopense na bapeple bandeko bino bosimbo mona na ntango ya deuxième république kaka bato lelo bazali na poto peuple aleli bakende koassiste peuple bandeko
nani yango ayebaki teke na ntango ya deuxième république tozali kovivre na système ya carré oyo ete système ya bana ya donc moi groupe ya bato moko kaka bazwaka oyo biso tobandaki kobetela bango maboko oyo biso tobandaki komona kaka bango bato mosusu babola moto kuta kokipe bango aza te nani ayebi yango te nani yango ayebi teke mingi lelo bakoma oyo na bapoto mpo na basouffrance oyo bata deuxième république bamonisa bango nani ayebi yango te baye kocreye basystème ya lokuta Joseph Kabila rwandais bamakambo ya lokuta mais nzambe azali koconfondre bango kaka bandeko boyebi ndenge nzambe azali kofrape bango mingi bazali kocomprendre ete bandeko ekoma soki osombi biere na yo kaka na matonge wana bandeko bofungula matoi makambo nazali koyebisa bino mama Rosalie ezali jete po ete soki biso bato ya radio Zoomel 1000 toyebisi bino te bachaîne mosusu bakoloba yango te po ete biso tozalaka polele bato nyonso tu bayebaki obana ya bakonzi ndenge bakoma kobetela na poto bandeko soki osombi biere na yo na matonge il faut lukata mwa coin moko penza boyo bata mi penza na mwa coin ozo komela yango bato mingi bakoma komona na matonge osombi biere na ye ake kosieka mapenza kote neti ya toilette bandeko andimi kutu basolo wana ya toilette kotaka ye mpona nini bariske kaka aza kobanga kende kaza komela mwa biere na ye soki kaka moto moko deuxième république aleki wana bandeko biere na ye ekomi demi terrain bakoma kobanga bandeko okomona soki osombi biere na yo soki kaka bana oyo bazalaka bana ya oyo bakoma kotelengana na bamatonge soki azali kaka koleka wana kombi wana kaka komona kaka ndeko bonjour ndenge nini oyebi te kutukuta na Congo déjà nombre bakisami bato bakufi babandaka kaka na bamasolo wana ndenge nini bayebi ndenge bazwelaka bato ndenge nini ayebi ete soki abandeli na masolo na ndenge nini okosede po ete azwa mpe vere na ye ya masanga bandeko kokamwa oyebi te kuna na este bato kutu nombre bakisami ndenge ezali wana na butu ya lobi babomaki 400,000 me bandeko ye aza kobetela yo lisolo wana na 10 heures atongo aza koloba na butu ya lobi babomaki 400,000 ye information yango azwi yango express boyo 400,000 ndenge nini bandeko wana komona kobanda kokosa komona kaka ndeko nazwa mpe mo vere moko bandini nakitisa mwa gorge surtout na ete oyo bandeko baza kosala bato ma makambo na ete oyo moto nyonso to alingaka soki akomi na matonge asombi mwa biere na ye bandeko aza komela po ete akitisa mwa mongongo po ete tala kaka na bamoyo bakomi kobangela bato ya bademi terrain wana nde bamobutise bandeko bazala kondika bayokaka solo soki kaka osombi kaka ntango kaka bazoya koservir yo ntango kozwa kaka okitisi kaka gorge moko ntango kolinga okitisa ya mibale omoni deja ye liboso na yo bandeko wana omoni deja bana ya bamobutise liboso na yo wana bandi bamasolo tala kutu boye mboka na biso boye wana bazali mpe bato moko monoko makasi ndenge bapesaka baconseil awa on dirait bango kutu soki bazwi kongo bakochange ok bango na batata na bango neti mutu babomi mboka lelo bakoma kolakisa bato ete il faut bakongole babanda kolia 3 fois par jour bana babanda kotanga bakelasi ofele courant babanda kofuta te mais bafutisa biso bamakambo wana nyonso tu pendant 32 ans pendant 32 ans bafutisa biso courant bana bafuta baminerval bakelasi kutu babongisa te bandeko il faut ozala kaka ndokie mpo banda koloba na bato bamakambo ya boye 32 ans bosali eloko te kaka bino moko bato wana nde bokomi koya mpona kotalisa bato boyebi te boza mpenza bino bozali mpenza pire ke satana ye moko po ete satana ntango mosusu azalaka na bareserve ya makambo mosusu mpona koloba me bino bozali kutu kolinga koleka kutu satana bandeko ndenge nazali koyebisa binoko boyebaka yango bato oyo il faut kokeba na bango mpe bakoma bajalou awa oyebi ke nzambe aza koconfondre bango mabe boyebi ke ntango ya kala ntango nanu bamobutise na bazalaka na Congo bakongole na poto bazalaka na mitema ya koyinana na ndenge ya koyina bato ya Congo te bozomona teke bato wana makambo wana ya koyina bamikilise bakomi koyina bato ya Congo ekomi kaka ntango bamobutise bakomi awa nyonso moni na ntango ya kala mikilise akipe bamakambo ya bato baza na Congo moto aza na Congo sobi jeep asali boye ekomi kaka ntango bamobutise bakimi nzambe aza koconfondre bango mpe nzambe aza kofrape bango na ndenge ya mabe po ete bandeko babolingo oyebi ete
bazali wana na mawa posa ya kolela. Posa ya kolela nga mama ozali mai na miso me naloba nini? Naloba nini bandeko po ete bato bazali na buzoba moko ya kosakana te. Bandeko. Yo si omoni moto aza na poto, aza koanvie moto aza na Congo bandeko. Elobi eta pase ya mukuna. Bino nde moto bovande sika ba mituka ezali. Me boza koanvie kaka jeep na ye. Bandeko. Po mona niveau nini ba mobutiste penza ba komiko oyo eza kolakisa ete pasi ya poto ebeti bango bandeko. Pasi ya poto ebeti bango bandeko. Mobutu pe azalaki motema makasi tango akei mobutu amemi nanu pemba nyonso bandeko. Soko tali lelo ba mobutista na poto mawa. Okomona mosusu ko liputa kangi yango na luketu mwasi akangi liputa na luketu bandeko. Luketu etikali mokende. Donc amawa bazokemba. Yango ete bakomi kosala ki kombata. Bakomi koluka kobeta ka bato. Pasi ya poto beti bango bandeko. Boye baka yango ko bino ndenge bozali wana. Biloko bozali kosala bolakeli mi mabe. Poete basali ya Nzambe balobi mabe pona bino. Bakonzi ya mboka balobi mabe pona bino. Batata na ba mama mosusu bazali na poto bakomi koloba mabe pona bino. Bosi bolakeli mi mabe. Bandeko boko banda komona ba conséquences. Ngai nazali kondima poete mosali na Nzambe oyo pasteur Mukuna Nzambe azali na etala. Mosali na Nzambe wana moto oyo na kombo ya Epaphras ayaki kokosela ye makambo. Oh pasteur Mukuna boye tango pasteur Mukuna ye babandi kotuna ye ba question komi koliela mino komi kobeta monoko bandeko Nzambe ko attardé te. Bon moni ndenge Epaphras na hôpital ambeto hôpital akomi cloué monoko nyonso to etengami pona kolekisa bino de Nzambe azali ko frapper me mingi bazali koyeba te. Boko mona meme bato nyonso basalaga makelele liboso ya ba caméra koloba n'importe quoi. Boko yoka ba mosusu ndenge bakozala ete okomona moto lala na mbeto hôpital alobaka te banini tala soki basini ya wane bandi bandeko boluka na bino bandoki mosika te bandoki kaka bango moko. Baza koya na kombo ya ba masolo ya Congo nzoka nde bazali koya na makambo mosusu na sese kindoki oyo solo kaka bango moko nde moto bakomeme yango bandeko. Ndenge ezali wana biso tozali na komitungisa te po ete toyebi ete na kati ya terrain na Congo Joseph Kabila azali populaire. Bakoki koganga bakoki koloba n'importe quoi mais ekochange na yango eloko te. Baza koyokela Joseph Kabila motema likunia. Baza koyokela mama Olive Lembe Kabila motema likunia. Baza koyokela ba ministre ya Congo motema likunia. Bandeko babolingo en tout cas oyo ndenge balobaka ete bango babetaka tolo basalaka n'importe quoi mais peuple oyo bonegligeaki lelo boyebi valeur ya peuple lelo bokomi balobeli ya peuple oyo bino bobengaki babete bapeuple oyo bino bokenda bobandaka kopie bango bapie jour na bandeko il fallait voir bandeko basoldat ya deuxième république oyo lelo baza kobeta tolo baza kokotela bato ntina bandaku kopie bato kozwa biloko na bango nani ayebi te ntango wana bayebaki peuple lelo bazali kolekisa biso ndenge nini peuple akobanda kolia 3 jours bokatuka kuna bozoba botikali ya na poto bandeko ata bamindelo un jour mokolo bakofula bino ko batie bino piu na nganda bandeko bokolelemele bobosana teke Congo ezali kaka mboka na biso ata tomboli mapeka ata olakisi ete yo nde ozali gank bandeko okosuka olinga te ndeko okosuka po ete Congo ezali mboka na biso pe bakonzi ya Congo bazali kaka bakonzi na biso pe mibeko ya Congo ezali kaka mibeko na biso bato oyo basalaka ba marche bato oyo bafingaka Joseph Kabila tango barefulaka bango bakongole wana tango bakendeki bomoni ndenge bakomaki na liboso ya aéroport ya Njili bomoni ndenge bakomaki batuni bango eloko te bakomi kaka biso toza bakombatante bomoni mpona kolakisa ete bandeko tolobaki yango ata oza kosala makelele ata ofungoli monoko neti ngubu yebaka yango mibeko ya Congo ezali kaka likolo na yo mpo lelo soki bamindele oyo balobi ete bon biso na yo tosilani bandeko okokende kokweya kaka likolo ya mibeko ya Congo bolinga te Joseph Kabila azali kaka mokonzi na biso ozala mwana ozala mokolo ozala mwana moke Joseph Kabila azali kaka mokonzi na yo ata ozali koganga mboko yo ozali koganga ozali kosala makelele koloba n'importe quoi mboka na yo ezali mboka ya bato te ebongo soki bakolo mboka
wana lelo balobi bon ba étranger nyonso tu tozongisa bango na mboka na bango omoni teke mibeko ya Kongo ekozala likolo na yo bino bokanisi ba influence oyo bozali kosala bozali mpenza kobangisa nani bato baye na poto bokomi kolialia bozoba mibali bakoma neti basi oyo kotala matako evimbi mabumu evimbi na basi na mibali différence ezali te mibali bakoma kotonga on dirait basi mawa to confusion bato ya poto lelo bakomi koenvie etala bandeko tozali koyebisa bino ezali bamikiliste nyonso tute oyo bazali koenvie bato ya Congo ezali nde bamobutisi oyo bakima oyo miso na bango ezali kaka brake kuna na Congo bango nde bakoma koenvie soki bamoni ete moto asombi mwa motuka na ye asombi mwa Mercedes awa na poto bakoyo asombi Mercedes alors que bazali kobosana awa na poto biloko wana nyonso tu emonanaka awa kutu pamba soko ozali na bamoyo kosomba yango me ndenge nini lelo Congolais akomi koenvie moto azali na Congo bandeko ezali soni mpe mawa ezali soni mpe mawa botala kaka ezali na babilembo oyo nzambe asa confondre bango me mingi bazali kocomprendre te bilembo yango ezali komona na bandeko yo so mona moto aza na poto aza koenvie moto aza na Congo azali koloba ye kuna na Congo asali ndenge nini asombi veste okomona ye pe na internet akomi yango kingani asombi veste kuna na Kinshasa bandeko eza soni na tango ya kala mikilisa bandeko kipe makambo ya bakongole kuna na Congo te bakongole nde moto babandeko kipe makambo ya mikiliste mais confusion ekokota depuis bamobutiste oyo bakimi mboka baye na poto bango nde moto basali confusion yozomona bakomi meme kolandela makambo ya bato bazali na Congo bandeko c'est grave bandeko tozali koyebisa na bino bakomi nde na suka bamosusu bakobanda komitya basinga na kingo okikaka okingani ya se pendre kala te bokomona yango kaka na poto tozali koyebisa bino makambo kala te bakobanda kose pendre ntango bakomona ete Joseph Kabila aleki okomona bamosusu bakomela bapoison bamosusu bakose pendre mais ndenge ezali wana Joseph Kabila kotikala kaka mokonzi ya Congo mpe tosengi na le rais afungola miso surtout na baambassade na biso ezali na bapoto mpo ete baopposant to baopposant congolais mosusu bazali ya bakomi na bacontact na bato ya ambassade il faut kosala attention Joseph Kabila fungola miso mpo ete bato oyo yo ozali kopesa confiance mingi bazali banguna na yo me bazali kokosa yo neti ke balingi yo me makambo biso tozali koyebisa yo tozali bato tozali na terrain tozali koyeba babiloko ezali koleka fungola miso betela oboko likolo ya mesa surtout epai ya bato ya ambassade bazali kojouer ba double G oyo ndenge ezalaki na ntango ya Mobutu mokonzi vanda kimia biso moko toyebi ndenge nini tozali kosala mpe kokosaka bainformation ya lokuta nzonga nde bango moko nde babomi bazali koboma yo sanke omiyeba le rais fungola miso bandeko babolingo oyo tozalaki na yango na bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokobetela bino tokopesa bino basango oyo nini tobombeli bino na mokolo ya lelo merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci